Mama lobaka obangaka mobali ya balaka basi ebele. Mobali ya balaka basi ebele atondaka te po un jour akoluka lisusu mwasi mosusu ti soka amoni mosusu amuke akoluka. Koffi Olomide azali mobali ya basi ebele biso tuto yebi. Tala Mama Alia, tala Cindy Leke, eske ya match eloko nini esalaki Koffi Olomide akende pa Mama Alia. Toyebi te eloko nini esalaki Koffi Olomide atika Mama Alia akende pa Cindy. Toyebi te masolo abatu toyebi na kati te mwasi nyonso ndenge balobaka mwasi azali mwasi nyonso azalaka na nguna ye mutako sabino te basi bakeseni c'est vrai basi bakeseni po mwasi na mwasi aza na façon na ye à travers ka façon na ye yako shrink eza différent. C'est-à-dire mobala landake pa yo mai eza kochola mai mususu ezalaka na tourbillon mai mususu eza na tourbillon te eza calme. Et mobali balingaka mingi pa tourbillon ezali oyebi masolongo ndenge ekendaka ekendaki gauche zongi ekeya bapesi mbwa boy mbwa pesi chaku bi masolo etali yanga ite mwana bota makate Diddy Stone mwana pe megastar awa batu bakumisa tala mwana lata bilamba neti onzana ide to tala yebo ozobake oh madame congolaise. C'est vrai, les Congolais bazana bane de otali Diddy Stone oui mannequin ya solo vraiment ya solo la télé pe papa na azaki pe star monene na Kinshasa biso tuto yebi Koffi Olomide. Et Koffi Olomide na Mama Alia libala esila kala Koffi Olomide tika na ena Cindy Leke to ebite leo nini esalaka bazala kuna mais libala ndako ya batu epai mai etangaka oyebite makambo eleki na ndako kuna oyebite to bandaki komona kaka toyebaka te soki Alia azalaka na esengo obi azalaka na esengo te tozomona toyeba te mais kotala lelo boye komona Mama Alia ndenge atika na ya komi na célibataire ndenge tozoloba ba femme seule c'est comme si akomi na esengo koleka lobia boye anniversaire ezaki ya mwana na ye tutala boye na kati anniversaire Mama Alia bazobeta kaka SL binoso nyonso toyebi SL soko okei kozonga wala bilai okozwa ya labai Mama Alia azokoyemba ya labai awa me oza na ide te. Kobote lengi siko na anniversaire ya Diddy Stone ezalaki kaka SL ebetaki kuna trop toyebi petit na te donc SL balobi SL nde SL mais tonton azalaki toujours pembeni ya Diddy Stone po ye nde azali vraiment donc tonton ya ba tonton ye nde mutaza ko pesa Diddy Stone ba conseil ya kitoko bomoni ne Diddy Stone auti ko yamba Yesu masi ya kimi ekoti et côté mosusu kuna Koffi Olomide aza kolala te Koffi Olomide na Cindy kimi eza lisusu te bato bazo comprendre te mais ya quoi problème nini ces derniers temps bazo koswana oyebi kaka masolo ndenge bimaka bato nyonso na ba jardiner bato babengaka bayebisaka toujours ba masolo ekendaka Koffi Olomide ezala kimia Cindy Leke oyo bomisa le vieux père Pamba mais anniversaire ya Diddy elekaki kitoko mutazanga yekaka papa tinda kado koto ya papa balingi kozwa te balingi pe kofungola te bazongisi kado donc kado ya Koffi ezongaki anniversaire pe joyeux anniversaire Koffi pesaki Diddy Stone a répondre te donc toujours comprendre te ndenge ezalaka Diddy Stone postaka toujours papa na po Diddy Stone sans quoi ye pas lingi papa na ya sepelaka na papa na mingi mais tous ces derniers temps bomoni vraiment donc indifférence côté depuis kaka famille ya Koffi ebiningaki dénigrer maman na ye et depuis Sokoko ayaki na histoire ya pondu ndenge ka badingaki ba dénigrer maman na ye balobake basi ya poto bayebi kolamba pondu te basi yo baboto magana poto bayebi kolamba pondu te likamba pondu wana nde ezokoswa famille ya Mama Alia bazoko ninga koyoka likamba pondu te. Est-ce que c'est vrai que Mama Alia pas yebi kolamba pondu te? Point d'interrogation. Cindy pe kuna est-ce que c'est vrai que Cindy yebi kolamba pondu koleka Mama Alia? Point d'interrogation. Mais Mama Alia soko tali boye azana sengo mingi po aboti mwana na ye mwana koli mwana komi pe kosala. Est-ce que yo kobota mwana akoma tina ba aja boye bo fete ba anniversaire oyebi Mama Alia pe aza toujours ndulise aza kobwakela ba Cindy ba mbwakela ezokomela pe pa Cindy mais
kimia ezali kaka Koffi azotya Cindy na batiempozela kaka tokobota kaka eske tokobota yuzala na kimia mama Lia kuna tension ezokomatisa azomatisa pe Cindy leke tension oyebi libala bombanda ezalaka toujours mais eza sikoyo bombanda te mais bambwakelaka ya misika omona ndenge nalebisaki bino bambwakele komi sikoyo ya bafoto kuna mpe soki boza na maîtrise te bosali nzembo bobwaki mbwakela oyo bazokobwakela ye mingi bota mwana azala lokola Diddy Stone. Sikoyo point d'interrogation, est-ce que Cindy leke akozwa sikoyo ozemi mokolo nini baza kozela, est-ce que abotaka ou bien abotaka te wana mama Lia na feti kuna masolo ezalaki bato baza koseka epesi pasi mpe mawa mais basekaka mwana moto te oyebi nzambe moto apesaka mabana nzambe mpe moto apesaka mabala nzambe mpe moto apesaka makambo tu donc Cindy leke akobota kaka mwana ye ndenge masolo ezokokende Koffi Olomide toyebi te ndenge nini ezala bien Koffi Olomide mpe aza na bana ebele Cindy leke mpe aza mama bana ebele mais Diddy Stone atieli bango na se alobi akorepondaka na ye lisusu papa na ye te wana eza verite atiki na ye korepondre papa na ye ekomi kaka na bafoto botalaka na bafoto biso mpe tokolemba commentaire te bapaparazi toza wana toujours tozolanda vi na bango mpo kisongisongi ekosila te wana selon Elom signature totindaki bango bazala bastar te soko olingi ozala star mesana na kisongisongi ya media le vieux Koffi Olomide obota bana memwana oyo azokosukisa yo motu vraiment anniversaire abengisi tonton de tonton kue papa ye te oyo Koffi alobaki mwasi ya papa abengaka ye mama Diddy Stone alingi kobenga Cindy leke ye mama te tokosuka boni totala ndenge kokende toko a suivre toko melobi